Vendredi 21 mai 2021 et Zali Bongo journée Oyoto. Zali Mokolo ya lelo ko na cadre émission na biso kindoki politique ko ezaka toujours wana pour analyser politique et longo na bino na partage aka toujours plateau na ngai leo na zanga moko te na zali na monsieur Obed Monuma analyste politique pe babenga ka ebongo facilitateur de la jeunesse congolaise na yelongo tokosola moi mingi na oitali bongo actualité ya mboka na biso kasi tokolobela mingi jeunesse place ya jeunesse na kati ya RDC to place ya jeunesse to rôle nini jeunesse et sengeli e jouer na développement ya mboka na biso po tozali vraiment un pays majoritairement jeune, plus de 60% ya ba jeune kasi jeunesse ezo sala nini lelo jeunesse est comme beaucoup plus versé na banti valeur jeunesse est comme beaucoup plus versé na makambo ya lolenge et belé kasi tokosola na ye lokola mibenga ka facilitateur de la jeunesse. Pourquoi facilitateur de la jeunesse asali nini pe azo kende wapi mona mboka Obed to pesio bote bote mama journaliste boni santé malamu boni jeunesse oyo kambaka jeunesse na kambaka tozali malamu elongo na bango mais moi ba mikakatano ezali kaka pamba te la majorité ba jeunes baza malibanda ya gestion ya pays bazali banda gestion pays lelo oyo soki photo lobela rôle ya ba jeune na kati ya développement ya mboka na biso rôle nini faut jeune à jouer ata kwa koti na kati ya na chose publique parce qu'on peut pas prendre tout le monde surtout toza 80 millions plus d'ailleurs de 80 millions surtout biso to komi ba kondi finalement ils à la son sens té maintenant même soki oza mo kondité rôle nini faut jeunesse jouer jeunesse na kati ya mboka na biso to na kati ya institution publique ya l'État azana musala moko ya munene il faut asala musala jeunesse esengeli asala ezaka kate ko travailler na chose publique to ko gérer chose publique mais musala o jeunesse esengeli asala na kati ya mboka na biso ezaki aye ba konzi o baza sikoyo bayeba ke jeunesse ni mtu eza avenir ya lobby lolenge kani ke jeunesse mtu eza avenir ya lobby ba konzi banson o bayeba ko kamba mboka na biso Congo na niveau ya magistrature suprême bayeba toujours na ba discours na bango ko valoriser jeune pamba te ba comprendre que avant tout c'est la jeunesse donc eloko moko te ki koleka et échapper jeunesse na yango bakonzi mboka bayeba pe kotia loboko likolo ya jeune kakate oyo atangi ba classe même le jeune désœuvré parce que to comme on a lelo na balabala na biso donc to baka dans le riz ba jeune désœuvré baza abandonné à leur propre triste sort. Or eza yango tende bakonzi na biso politico administratif comme policière comme militaire bakoki ko sala. On répond juste que là répondre na mutuna ngati na lobi rôle ya jeunesse na kati ya développement mboka na biso parce que mutu moko yebisa ngai biso tozana biso ya koloba Congo fait ça les langai Congo fait ça les langai mais biso moko nini to sala pona Congo c'est ça c'est aussi ça le problème américain tant azoloba que américain ça Amérique ça pona ba américain c'est parce qu'ils travaillent dire Amérique ezo appelle ba main d'œuvre musu ba travail ka dire pour que Amérique on est comme ba betela ngotolo bon biso musani to sala logique yango na vraiment pambate na ba jeune oyo tozalaka na bango tout le moment na ba entretien ko solola na bango ko tuna bango chaque jeune na kwa na épée azana projet o asali la ramboka eloko yango la ligne na détaillé na plateau a mama journaliste eloko sengeli na biso to yeba eza nini jeune actuellement azo sala politique to azako servir mboka nete mboka nae lolenge kani oyo bato ba servaki mboka avant biso par là to linto lobanini to linto lobate ba jeune oyo ba servaka mboka ko banda 1960 tu na ba 2000 to tia 2016 ba ko servir mboka mais pour na ba intérêt na bango par là ezaki poto expliciter idée na biso to monaki ba jeune ministre to monaki ba jeune PCA to monaki ba jeune directeur ba entreprise publique à l'État bazala kiwana pona ba leki na ba média ya songolo pakala ba gangi oh non le jeune d'abord la jeunesse d'abord tout consort mais à la fin tant akota kangi munoko
misusu bakendaki na banzela te tomema fimbu na parlement akumba ba jeune akendaki kuna fimbu na parlement monanaki te. Sikoyo biso ba jeune oyo toza na idée toye na idée ya comment travailler à la chose publique te, mais toye na idée comment gérer la chose publique. Apport na biso toboyi ko etalango na ba média na bino songolo pakala, mais ba apport na biso toza ko sala ba o ba monaka biso non to monita. Oui, yango na tuni biso non to monita yango tokoki ko tanga nyonso te. Mais na exemple na pesuka 3 exemples. La fois dernière na mois auto aussi ça mois d'avril ba jeune dernière semaine bébé ko se sensibiliser na commune na district ya Moamba na commune ya Matete pour na ba mona lolenge kani bakoki ko luka ko améliorer situation environnementale ya commune na bango et ba trouver ki ba mécanisme bango moko longo na biso o to benga ba facilitateur à jeunesse congolaise to tsaki mo maboko to ebi ko sala assainissement ya commune na Matete et ba ko sala ma dernière semaine ya mois d'avril. Et hormis ça na début mai a to bandaki ba jeune bébé su ko zo initiative lolenge kani to ki ko sala ba jeune o bazana domaine ya agriculture do to benga bilanga bébé ko ba lolenge ni to ki ko sala pour que to améliorer le susu musala na biso et ba bi ko apporter le susu ba solution na domaine agriculture pour na intérêt ya mboka na biso mais ba lobela ki on ba médiaté ba itala ki en hôtel ko misusu ba ka ba itali pour que ba PC ministère et na suka na ngwa kima pour que ba bimise député et puis na suka na ngwa kima. Donc ba jeune o toza lelo toza na vision o pepo na ba jeune o pe ba ko ya après biso parce que peut-être na mboka na biso to ba raté qui est jeune to bi jeunesse bandit de ta naissance donc de 0 qui no okokokisa 45 ans au-delà de 45 ans aux ailes sous jeune te siko ba o ba yaki na kombo ya ba jeune mais bazala ki pe ba jeune na moment wana mais lelo basali ba jeune te jeune o aza restauré aza initié par l'air facilitateur de la jeunesse congolaise baza au sala makambo lokole sala mal susu avant te mais baza au sala makambo d'une manière o eza que pour l'intérêt général de tout le jeune congolais. Lelo le bien on peut nani na discours na yo na locution donc le bail que bozo mona boye ko kamba et choses publiques mais boza na ceux qui vont gérer choses. Nous sommes pas venus travailler la chose publique mais nous sommes venus gérer la chose publique. Donc tu ko lukate le lenge kani to ko sala na kati ya ba bibonga ya l'état mais tu ko luka le lenge kani to ko eba ko zala wana pour servir l'état. D'ailleurs otuna kinga question moko eza trop pertinente pour na baba sous na bandaku le lenge kani apport à ba jeune eza nini pona mboka parce que le tozo komona ba jeune bazoluka kaka mboka sala la bango yango biso to ina initiative ya ko lukate le lenge kani to ko kota na kati eloko ya l'état to sala mais to totali le lenge kani to ko ya ko servir mboka na biso na eloko oyo mboka déjà pesa ki biso le lenge nini ko se développer na yo moko initiative ni ko sala pour que jeunesse et se développer jeune non personnellement s'est développé pour le comment mingi bakuti okuta bonka na kwa bazo beta masolo politicien boy ndenge ni ko sala que yo moko na ndenge na yo o se développer o s'épanouir au fait ba piste ya solution pour na épanouissement ou développement ya jeunesse congolaise en général eza ebele mais na ko par exemple na ba exemple illustratif na kozwa net na domaine agriculture na domaine ya agriculture ceux qui toza déjà na ba jeune o ngana zana bango tozala kana bango ba yebi domaine wana malamu ceux qui lelo o ba pesi bango ba engin lelo o ba pesi bango ba terre o que non côté o eza réservé pour la place ezebele maman yo pesi exemple aseli mais pour ezate que tolali tolamuki tobi bon a toza ko sala agriculture to sala plantation ya maïs ya manioc to ya quoi que ce soit ezake l'état nde na ministère ya jeunesse et initiation la nouvelle citoyenneté ba koya ko soutenir biso et après savoir ko soutenir biso ndeto koyeba bayebi ko kende na ba instance comme il faut ba doter biso terre moko parce que ma beleza est l'état babi le sol et le sous-sol appartient à l'état malgré ngana sombi ata soki combien de kanini mètres na ngai eza ngati eza ko appartenir toujours à l'état donc on a ba doter biso moi terrain moko ba hectare moko teno na ndenge na bino mo déjà bo bandi de bo si bo salini bon na lolenge na biso lolenge kan makambo itambola kana mboka na biso
na côté ya matete eza déjà na équipe ba jeune o baza ko sala bilanga na kati ya gare pamba te ba mama ba koko na biso basala déjà bilanga pe kaka na kati wana kino lelo to sa ko procéder kaka na nzela wana maintenant tozi ma ba terrain o te que l'état apport na ema aye ko soutenir biso donc so l'état pesi bino bosa to sala bilanga makasi longwana domaine wana to keneti na domaine ya oyo to bengi ya pisciculture na époque ya kala nde to tangi ba histoire to sali ba recherche état ba scientifique que nous sommes to moni ete na commune ya Matete na niveau ya quartier ba bengi des bonhommes côté ya de la paix côté wana eza terre moko soki même si le terre marécagé ezaki réservé pour na bato ba sala l'agriculture élevage et puis pisciculture mais en ces jours to moni banda ko botami na kuna to ebité na nazaki ndingisa ya koteka soki babi balandela au mona dossier ebungi ana ba dossier eutaki koleka na procès à 100 jours oyo ezalaki na ba détournement ba vol intellectuel et bimaki tout consort to mona ki balobelaki biso que depuis 1960 ezalaki na décision zomaka décret loi que mopanzi angali mawana ekoki koteka mateki ko la parce que c'est concession privée ya l'état donc c'est concession privée à individu mais privée à l'état ou bien public to kikoloba maintenant lelo oyo to moni bandako ekoti wana batongi bandako elobamaki ki kotya ko tonga te mais bat bayoka ki bakonza mboka pe bayoka ki même ministre de justice o aza actuellement alanda ki on malika za ki no ministre de justice te apport na bango ezani sur l'état pour mona ki batoto baza ko gouverner mboka na biso lelo baza na souci ya peuple te baza pe na souci ya mboka te ba yepo na souci ya mabumu na bango na ba famille na bango tozonga likambo lobi likambo ya ba terre bino to mokenda ko vérifier ba si bino na teraki bon vérification ezalaka kaka o décision utaki na niveau ya gouvernement provincial décision utaki na niveau ya commune na bugu eloko komoka musanga na mboka na biso même bourgmestre komo te kamabele chef coutumier te kamabele eloko o eza na droit na été météo ka non chef coutumier mtatekela kingai bourgmestre mtatekela kinga songolo paka mtatekela kinga il faut eloko sengeli na biso toyeba peut-être échappa quand même bakambi ya mibeko na biamboka na biso ezali ete il y a un seul ou une seule personne qui est habilitée à vendre la terre eza chef coutumier te eza bourgmestre te oto benga ki na époque ba chef de zone te eza kaka ministre oyo aza habilité na ko gérer ministère ya affaires foncières yimtaza na pouvoir ya ko doter mabele et pas mutu oyo ko solliciter yango pour na raison moko songolo pakala mais lelo oyo to komi komona na niveau ya commune bourgmestre teki na niveau ya commune au gouverneur mutateka ki au chef du quartier mutateka ki même ba chef du quartier même ba chef de rilo ba komi koteka pouvoir wane uteli bango wapi o na mona ki na niveau na biso koto ya Matete limité na niveau ya areo ba benga ka banunu donc circonscription ya po Matete ba otunga baza basali déjà ba encadrement na ba sala ka ya batol bazoluka basala station nabi mais station ba luka basala à sous ordre nan o bango ba yebi et à un moment à l'autre na mona ki ba travaux qui suspendu na ba raison moko et bikara bato batekaki toko taona penza mingite parce qu'on n'a pas assez d'informations. Je sais que prochainement peut-être on aura assez d'informations pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la commune de Matete. L'autre fois au dénoncer qui moi mingi na likambetali insalubrité na commune ya Matete na ngambo na bino boni évolution ezali ndene. Bon, na niveau ya biso étant club de jeunes congolais oyo ekamamba minanga imoko le facilitateur de la jeunesse congolaise et puis naza initiateur et coordonnateur totala ki ba mécanisme ya nini tokoki kozo ba précaution nini tokoki kozo parce que na gestion ya cité ou ya ville il faut kozo ba précaution to ba mesure moko boye koza la favorable et durable totali to moni pe ba piste ya solution pe ba moyen de sortie ya makambo wana pour na insalubrité na commune na biso mais tozala qui frappé vraiment na incapacité à conclure to ya ko silisa sa insalubrité
na commune na biso pamba te ba matériaux comme ba engin ba ben o ki ko aider biso pour que tango to longoli koto directement tu évacuer ango tango to sali salongo koto directement tu évacuer ezala salongo na bino combien de quartiers na Matete toza na 13 quartiers commune na Matete moko ezako égorger 13 quartiers na kati na et na kati ya 13 quartiers toza na plus ou moins 42 localités et tu eba ki kotia batu aux environs de tous les 13 quartiers ba eba ki kozala pour que tout ça la salon mais salon on a biso to sala ki ezala ki juste ko balayer réel donc ba voie principale non ba voie secondaire pamba te ba matériaux eza bisoté ce que continue na commune Matete totali na kati ba localité pour Matete ba avenue za la raté mais biso eta ba kino to binga kaka ba avenue ce que continue au mona ke ba caniveau au belge tikela biso kino lelo eza bouché moto akoya ko déboucher wazate donc na yango tozaki limité pe tozaki frapper vraiment na incapacité ya ko atteindre mission na biso pour na l'autre fois pour frapper insalubrité ou eza ko environnement qui a tuna ki le cambo ya équipe ya ki chasa bopeto kota ki en contact na bango suite ezalaki ni bon makambo ya o etali Kinshasa bopeto eza vraiment difficile na ba communion so na Matete ba comité oui eza difficile à kokota en contact directement na chef o eza ko gérer structure wana ya Kinshasa bopeto pamba te soki na biki na mona ki ba wana Matete na malokuta na mona ki bango na Matete service ya Kinshasa bopeto mais eza na ba coin o bazalaki na le bien Matete eza na 13 quartiers mais na 13 quartiers na mona ba onka na 2 quartiers na niveau ya Mandina côté station Kwenge zali donc niveau na so bandima côté station ko Tibakei na niveau côté ya kobanda district donc na loba district esika district zali ti ozonga côté ya basomida mongo somida musika esika basuki la chaque samedi bayaka Kinshasa bopeto yango wana ne ezake Matete za na 13 quartiers te to kitinda équipe boye ezala côté na kwa ya Mandina équipe msusu qui na coin ya Kintaku équipe msusu qui tina coin ya virage ya Malandi côté école Malandi vu que ça centrale tout ça équipe msusu qui tina coin ya Banunu équipe msusu qui na coin ya coin eza bongo te yo tant que zaki na ba idée ya malamu pona nini ko côte maté lokola yo pe lo zai patriote ozali mwana mboka ko koma ko contacter bango que bino bozo suka na tel quartier ngala za na posa to sala bina pesa bino maboko bino bosunga ngana bisale li pour que to bongisa commune ya Matete madame la journaliste eloko sengeli to bana mboka na biso to utaki ko mona awa na assemblée provinciale lenge kani ba député ba ki ko destituer vice gouverneur na bango pambate alekaki alobaki oya alobaki pona bango ba misusu ba jijaki yango ke malobana ezalaki ignoble oui ceux qui bo juger malobana eza mabe mais c'est que o alobaki eza yango malgré ka italaki yango na place publique il fallait pas aitala na place publique fallait kana ba voix normaux oyo esengaka mutu etaki autorité politique administrative aloba eloko oyo aza komona malamu te mais vu que yalekaki directement à travers ba médias alobi basala kini ba révocaki à combler plus forte raison biso peuple to biso jeunesse autres a déjà abandonné à propre triste sort vous allez écouter auprès de l'autorité politique. Est-ce qu'on qui c'est ça mon problème? Est-ce qu'on parce que moi par rapport à l'information on a ça na côté libre toi qui nous chassa bopetote mais chaque fois qu'il y a une personne qui veut aider qui veut participer bah ça m'a beaucoup au fond est-ce qu'on bon komeka c'est un peu trop soit tu lié karoza nanga munayo osala bon wenge na yo c'est pas dans ce sens parce que komeka c'est trop dur une fois na comment à niveau ya maison communale na biso na kena service à population et habitants na lobaka on peut déjà ba antenne misusu o na lekaki na kena bino madame pona kutaki moi sasa kina service ya na population et habitants na zana posa ya liste ya ba habitants ya commune Matete eza ko égorger a commis ko compliqué non sur ordre de qui non mais je suis ressortissant de la commune je veux savoir le nombre de la population donc nous vivons dans la commune de Matete ameki ko sala banini na tele non na mona ki on mabina matina niveau secrétariat ya maison communale na biso na kina ki okutana secrétaire biso non là il faut repasser avec donc avec une lettre que vous allez adresser au bourgmestre et le bourgmestre va nous donner l'ordre de vous la remettre na bibon oyo ezaka manki akoyeba musala na wendi mte salo bongo
na yango na moni ke soki na bila kende ko adresser demande na biso o eza souci na biso on eza na on eza respect administration mais respect administration non donc si la peuple oui maman na ye na kati ya plateau na bino na se présenter avec toutes mes pièces justificatives que c'est moi na le bino je suis analyste politique. J'ai besoin de passer dans vos antennes pour faire passer un message pour l'intérêt de la nation. Est-ce que yo koboya eza musala na yo okoboya te mais na ke kuna na niveau ya maison communale na service ya population habitant na ena c'est justifié. Non, je suis un tel et je fais partie de telle famille, tel coin, tout comme ça, mes pièces sont là, na déposer. Na zana posa liste mais va compliquer nga. À combler plus forte raison ceux qui na ke oluka batu ya Kinshasa bopeto bako parce que tu as vu le autorité politique administrative ne biso ba agir ça envers bato baza quoi baza musika na bango tant yo likoye na idée au mona ba mona ka lokwa yo eloko la tsaki ba ba yebi musala te or bango ba yebi musala c'est lo bango mais na lobi pete ke ba yebi musala te musala na bango baza ko sala bango ba yebi ndenge nini ba okanisa pamba te France ekolo ya France na koki ko exemple France pezalaka lokola biso awa ba chasser partout ba milangi partout mais tant bazoka décision na niveau ya autorité politique administrative na bango na niveau ya ba citoyen français et française tout monde qui changement côté na mboka ya France et lelo o que tambola France o que longwa kubanda ko neti biso a na Congo ko longwa gare centrale tioko ma royal au monde vraiment chasser zate mulangi zate wana na mboka ya France mais pas na biso po ezala bongo eza ke ba autorité politique administrative baleka avec toute simplicité balobi ke non tozana posa ya batu oyo bazana soutien bazana ba idée ya malamu pona toyeba ko lutter contre la salubrité na commune na mboka na biso pe na ba commune oyo toza ko fanda baya na ba projet na bango na ba idée na bango tokoya nous sommes prêts. Émission la mission kindoki politique ezo kende petit à petit vers la fin lelo yo komina mateteza moko ya ba kominyo yo kana rapé na mwa makambo ya mobulu lelo tozwi likanisi tozwi projet o ya ko rééduquer ba kuluna ya ko mema ba na kanya makase c'est uta e bandi kuna na komine matete répercussion na ngeza reboni. Oui, banda projet ya kanya makase c'est il y a vraiment na kati ya Kinshasa namona changement ekota côté ya bandeko na biso otobenga ki ba délinquant pambate surtout na commune Matete particulièrement to andaki komona nyonso tongo midi pokwa bazawana baza ko bundana ba banchette na ba milangi pe ko yiba pambate bandeko suka ka ko bundana bango na bango te babandaki pe ko yiba maintenant lelo oyo moi changement ekoti na lobi changement total te moi changement pambate na komi komona banda to koti moi demain vi ke ba jeune oyo batikala ki moi baninga na bango moko batikala ki baza pekaka na musala ko sala te ba jija mie musala na bango ya ngwana baza ko continuer kaka musala na insécurité qui tue quand même. Oui, insécurité qui tue sur 100% au ezalaki na commune Matete et qui titi na 15%. Oui, tant que facilitateur ba jeune ndongo mi bengaka ideni ne koyo ko pesa pour que bana na bazala bakindeka na kani makase c'était mais bazala réintégrer na kati ya société. Na kosenga na ba continue biso eloko ya liboso ezate récemment na bandaki kolanda na ba antenne na bino na ba information ba autorité politique administrative na ba recherche na sala ki na moni ete na Congo tozana plus ou moins 9000 entreprises publiques ya l'état. Maintenant sur 9000 entreprises oyo ezako égorger RDC Mobimba. Pourquoi pas na kati ya ba commune pe toluka lolenge kani tokoki ko créer moi ba neti par exemple na zoka exemple na kile musika te service ya Kinshasa bopeto to recruter bakulu na wana nyoso na place ke to tinda bango kani makase se bakende kaka ko salela biso bilanga lolenge kani bazako loba bozi bango botie bango na prison na biso awa centrale ya Makala CPRK na suka nango babimaka chaque week-end bakiti na ba terrain chaque commune tozana 24 communes bakiti na chaque commune bazako sala musala ya assainissement et kozala pe idée moko malamu na kati ya OVD
tomonaka soki OVD alingi asala musala na ye asalaka ya kodéboucher bakaniveau ya kodéboucher baterrasse, donc même construire bakaniveau oyo baza en pleine construction bakoma koluka bagene koma bachef bakoma luka na place ke bosalaka bongo bozi kaka le même jeunesse wana o baza. Penses-tu que côté bango basala musala na OVD o changer bango eza musala moko parce que ayebi ke tango sala musala na suka nango na fin ya semaine aza na rémunération na ye. Pourquoi pas koyekolisa bango métier par exemple? Bon, parce que déjà musala oyo osala ya OVD na c'est déjà un métier. Ils ont déjà un métier. Non, tant bazoya bazalo ko ba aide maçon, bosi bon ba aide maçon, ba aide ingénieur ya OVD. Tant ba ingénieur OVD nde ba yaka musala ba luka ba sala ba caniveau, ba sala ba macadam, bango bazana ba aide ba aider bango na musala. C'est déjà un atout pour la jeunesse congolaise. Donc pour na mboka na biso échanger ezakaka ke ba kontinent biso ba fungola motema pour na ba jeune. Par la population ezani. Par la population ezake population en général plus la jeunesse en particulier bazana souci à ko servir mboka mais ouverture to occasion eza ko pesa mela biso te le lenge kani ba idée ezali makanisi malamu ezali makasi pe na nzoto ezali compétence ezali. Vous pensez que dans toutes les révolutions, révolution bandaka na gouvernement qui na peuple, soit c'est le contraire? Bon, ce qui te lobby révolution dans le sens politique, voilà tous à la limiter. Mais tout ça vraiment révolution, de tout le changement de mentalité. Ce que c'est que révolution de mentalité. Donc ba autorité ba kamba biso lelo, ba mona teki bango kaka. Baïba peke ils na peuple mususu à côté baza ko souffrir ce qui bango ke lelo bazi bokonzi ba ke fanda bango no se centraliser na Gombe na ma campagne pour que bakuluna bazala kate baïba ke ba ope batiki na ba commune wana misusu o bakuluna bazali ba nyokola biso tango tokozonga minuit toza liboso na bango au perdre même téléphone au perdre même montre na yo ya malamu. Eza insécurité générale pour Nambo. Quel est le politique à comme une souka message clé au et la kibiso mokola de loisani. Message clé au naiki nango na plateau nabino madame la journaliste na mokolo malelo eza misatu. Na lobara toujours misatu pambate Jésus azalaki ayi pe aloyibisa ki on na baye kolinaye bakowanga na yemba la misatu esala makabongo. Na yango ngapi na tambula toujours na chiffre 3. Ya liboso na kosenga na ba autorité politique administrative na biso. Misu na bango ezala pe centraliser likolo ya jeunesse. Toza na ministère ya jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Maintenant na monata te na ba ministre tout ya jeunesse baleka initiative au bazwa ya malamu pour na jeunesse ya lobby. Na tikala komona te. Mais tour oyo toza na posa to mona ngo pa ministre jeunesse Yassika. Et puis à part ministre jeunesse, nous avons un conseil spécial, il y a président de la République en matière de jeunesse, celui qui s'occupe de la jeunesse. Donc YP aiba kokota likambo ya ba jeune pour que solution ezoma le plus vite possible bo mona ke jeune azana makasi pe azana ba potentialité le lengi quand le parle le poto. Ya mibale ezaete to sengi na gouvernement national. Donc papa Premier ministre son excellent Jean-Michel Samalukonde ba jeune baza libanda baza ko sala te toza kotanga mais makambo malunga toza pe frapper na ba incapacité na ba niveau ya ba université toka ki mokonza mboka zola ki biso mesure ba transport ekokoma ba bis oyo ekomema ba étudiant ti na balie na bango ya cours ekozongisa bango wana eza sukate ko faciliter biso pe pona syllabus eza sukate mais autres en ont pour ça mutuya GNP à gérer la chose publique ya misatu na kosenga na gouverneur na biso son excellence Chantini Ngobila moto tokinwa aza moto lokola bato bansan yeba ete lobby kuna aux assos na posa kaka ozala gouverneur bat baro voter yo ezakaka ba députés provinciaux. Donc apport na biso eza été gérer assemblée provinciale malamu, gérer pe gouvernement provincial malamu. Lelo na tongo na yoki na landi na ba information que non
l'un des députés provinciaux a été attaqué la justice par le gouverneur. Mais na bibopo na nini ba popo ngo na mona ki oka c'était un peu terre à terre ma mokonzi aiba lo lenka ne rozala toujours na batu na ye. C'est une affaire ezana na justice tokota wana na mute tokoya barasima pona ko zongela yango kasi merci l'équipe technique merci na yo monsieur Obed on dit Mike ko na mituna na biso mokola lelo pour la cause il y a jeunesse congolaise ngana koloba que jeune il faut za pena initiative bisco zali cause ya ba pesa yo e bonga mbala moko te parce que moto vandi ne bonga wana azala ki pe na parcours ceux qui ont un parcours te eza pe moi pas il faut banda quelque part jeunesse na biso lelo to komi trop rêveur au vandi aux la ba pesa yo okuma DG royauté il faut banda quelque part moi si te ka eloko moko initier eloko moko innover eloko moko ndembula matali ya kotala yo ceux qui ont innové en tout cas je sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir même pour toi-même même pour ta famille il faut toujours travailler dur jeunesse na biso faut travailler totika kolala totelema et puis biso moko déjà so totelemi c'est une force 60% de la population est inquiétée nous sommes une force que to miye baraté que to force to to métier ensemble il y a un de mes professeurs qui nous disait to sangana ka pour nos selo mabe to sangana ka pour nos selo ko ezatina te même koto osangisa mbongo to vandi to sangisi mbongo to sangisi makanisi poto sala eloko moko eko tonga entreprise moko boy to kaniselo o mo boy o monake to changer mais to kan to vandara to kanisi to sangisa moto ki o me masanga to bo so me masanga na pe muto futa muninga azate alors que ko sangisa mbongo wana bo créer entreprise na bino lobby pe eko komisa bino bateau na sena moy o lebo zela l'état kaka ça serait vraiment compliqué mission qui politique à l'élo ezali puis ezali vraiment esili ngena no baki esili to si matière nyonso pour na mokola lelo to kutani mikolo ezali koya na souci moko ko servir bino na émission mosusu et na invité à sika mais toujours avec le même plaisir na lo barata nyonso to bannir ignorance nezo boma jeunesse congolaise vraiment to bannir ignorance pe to linga mboka na biso kimia na mbote na bino.